Malika Mania alobi atiki polémique bolandaka ye pe bopartaka ba video na ye botalaka yango pe tina suka. Eloko nini etindi Malika Mania atika polémique nazoyebisa bino. Eloko nini etindi Malika Mania aloba na bino aoblige bino bokabolaka ba video na ye nazoyebisa bino. Eloko nini Malika Mania oyo asengi soki esalami te akoya kosala nazoyebisa bino. Nabosani pe te nazoyebisa bino danger nini ezali na kati wana. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Malika Mania alobi atiki rando na ba polémique. Malobi kaka bongo te. Oui, alobi bosengaki ye atika rando na ba polémique atiki. Siko bolandaka ye pe bokabolaka ba video na ye. Alobi mabe te, alobi malamu. Eloko etiki ye aloba yango atika polémique parce que ya liboso bakabwani. Ya mibale Malika Mania soki aza ye moko akokosala polémique te. Nanu asala polémique te avandi ye moko. Aparticipaka na bato oyo balingi basala polémique to rando. Soki bolandi bien histoire ya Malika Mania aparticipa liboso na les Kardashian. Ye te mutu ayaki na posa rando, ye pe te mutu akreaki polémique. Mazala kozala na Josepha Chako, camarade lisusu ya Magali Congo. Alors, akotaki na ekiri ya les Kardashian pe akotaki na rando. Akotaki pe na ba polémique. Mais azalaka toujours contrôlé ameziraka yango. Malika Mania aye na fimbu asalaka bémission normale ebele ba analyse. Mais mutu amemake na ba polémique ezali keni pia na ye moko to bato mosusu oyo kaka ya polémique. Mais Malika Mania toujours akontolaka. Donc aza mwana mwasi moko eloko etali polémique rando clash ndenge atikali ye moko ata bopekisi yango te akokani kosala yango te ye moko. Me ndenge asengi botala yango nalobi danger mpe ezali. Po Malika Mania ata ayebi ba polémique na ba clash asalaka yango te, alingaka ba analyse amemaka makambo ebele na ndenge ya bien. Mais Malika Mania ayebi ke jamais akozonga lisusu nsima modele azalaki. Aza kutu na posa nango te. Elingi koloba boye akufa nzala. Alataka bilamba lisusu modele azolata lelo te. Malika Mania akolinga zonga nsima te. Abalani na Jimo Paradis, oui. Jimo Paradis aza na entre moko te oya mbongo pote akipe Malika Mania na ba caprice pe na makambo o bakipaka basi na Congo. Jimo Paradis akoko kipe na mwasi, mais Malika Mania po azwa ye en charge akoka te.
même na kati ya ndako kolia ndenge Malika Mania alingi akoka pe te. Donc esengeli Malika Mania akotisa mbongo yango asengi na bino botalaka ye. Sikoyo soki botali ye te akosala nini? Alors Malika Mania akolinga toujours azonga nsima te, akosala mobulu. Akosala ngo discrètement. Po Malika Mania asala toujours mobulu, mais discrètement. Malika Mania azali mwasi. Avant Jimo Paradis atia epete, aza mwasi, azala pe mwasi ya mutu moko te. Banda si bakabwa na Bercy. Donc aza pe ndumba te oyoyo azo enchaîner mibali pona ko enchaîner bongo te. Azali ndumba moko ya modèle oyo azoluka alingi okufa nzala te. Po bo comprendre. Aponaka ye bato, bien sûr balingake batiaka litoi, maponaka po ezala discrètement pe akotisa eloko bien. Alors akosala yango. Yango wana fo kotalaka ye. Bokanisa te lokola abalani, non, alati baki ya fiançailles, bavandi ndako moko na Jimo Paradis, akokosala n'importe quoi te. Akokosala. Jimo Paradis akomona pete. Même atimbeli ye, Jimo Paradis akoloba pete. Akobeta pe Malika Mania te. Parce que ayebi mwasi na ye asalaka musala ya chroniqueur chroniqueuse. Ayebi mwasi na ye aexplikaka bien. Modèle mwasi na ye ko akose défendre ye moko. Pas Jimo Paradis, ça suffit. Jimo Paradis akoloba kaka. Aza na confiance ya mwasi na ye. Mais or que Jimo Paradis aza na confiance ya mwasi na ye akoboya ye te ata tekami na député. Eza kaka moyen de vivre ya famille. Nakanisa bato bazalaka na Congo, makambo nazoloba esalamaka na bato ebele, esalamaka pe même na bato baza plus calme, surtout bato baza calme, o bamonanaka calme, alors bamemaka pe bavi wana, surtout soki aza na bato moko discrète. Yango Malika Mania asengi bolandaka ye. Nga pe Papa Robo soki na ye koloba nalobi mpo na Malika Mania te, bien sûr nazolobele, mais nalobi mpo aleka na situation teke azonga lisusu abanda kotekama. Parce que lokola aza na mobali na ndako, kotekama akokokuta na mutu moko akomosale ba chantage, to mutango alingi Malika Mania makasi, alobi nga fo tozala kaka na yo, fo tika Jimo Paradis. Alors soki Malika Mania azolingo tika te, azoyebise oke tokotala, tokosala boye, azomona pe modèle akokabwana na mutu wana te, po azalaka na Congo, alors Malika Mania akokozala na danger po na ko réfléchir. Donc na danger kutu te, mais akozala na bequation bele. Tango akozala na bequation, azopesa mutu wana tan, mutu wana azomona ke Malika Mania sandima ye vivre na ye, Jimo Paradis de problème, alors lobi nango tokokomona o Jimo Paradis babwaka ye na kinkole bakuluna, mais nzoka ezalaki bakuluna te. Nzoka po bazwa Malika. Bomoni ba risque ezalaka. Ba risque eze ebele o bino bokotiaka te, me bondimi te. Yango wana Malika Mania asengi botalaka ye. Yango nga pe Papa Robo nazoloba mpo na bongo. Mpo na botia ye maboko pamba te, na polémique bobanga na bino te, akosala nango te ata kutu bolobi bokotala ye te, akosala te po aza ye moko akoka te. Mais sikoyo soki botali ye te kotekama wana
akosala yango vraiment na kitoko nyonso akotika ta trace moko te ni ngungi to nzinzi akomona bango ata na Congo bangungi na banzinzi bazebele mais tango bazobomba mabongo eza risque na Jimo Paradis alors faut kokanisa malamu eza pe risque na ye moko Malika Mania lobi nango tokomona ba video na ye na internet yango wana botala ye même bato balingaka ye te faut kotala ye soki nga nazolobela ye parce que naza na posa azala mpo na YouTube esengeli bato bazala ata alobaka contre la baronne ata asala makambo ebele ya mabe contre la baronne mais aza kaka moto toza ne besoin na kati internet tokokozala kaka na la baronne ye moko te wana tokopesa nzela na bato ya télévision mpo bato ya télévision na bato ya internet ezali deux camps différents bato internet na bacomédienne eza deux camps différents siko bacomédien na bacomédienne bato ya théâtre autrement dit maboke balingaka bakwesa média ligne bayoutubers na bainfluenceuse ata balobaka yango te me balingaka bakwesa yango mpo bato to batalaka bango bajournaliste ya télévision bakoma komona ki star na bango babotola bango na bato ya YouTube na bato internet bakolinga mpe basambelaka ekweya me bato ya internet bato ya YouTube basambelaka te bacomédien bakweya to bato ya télévision bakweya bocomprendre pourquoi nga papa Robo mpona défendre na basituation mosusu basituation nyonso te bato balobaka mpe mabe mpo na Karine mpo meme ye moko Karine azosepela ndenge napesi baargument oyo pourquoi nazodéfendre bango aza na posa fo bazala surtout monde oyo ya YouTube eza ya Karine mama YouTube akolinga te bato ya télévision bacomédien baya kopile monde na ye alors Malika Mania asalaka parti ya monde na ye donc ntango alobaka mabe ya leader na ye kaka ya mama YouTube bozo comprendre mwa moke alors bandeko nga papa Robo nasengi fo kotalaka ye alobi akomo yamba bato atiki bapolémique na kanisa na bachinois ya Karine Mokonzi balingi bato basalaka so bapolémique te nyonso te mpo nga ti sikoyo nalingaka nga rando nakowanga nango te nalinga rando oui fo rando ezalaka nalobi chaque jour te bon ekozalaka chaque jour mais sikoyo moto moko te akosalaka chaque jour bon bakosala na bango mpe na bando bebisi nasukisi na ngai awa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss Yanni Amayadache, donc Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai, ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a na rosa isaote. Donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba
Congolaise TV. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, t'es belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bafalinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nia ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.